Salut la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a un où vous allez kolanda émission la biso. En tout cas, na pesi bino bambote bande kolangai. Merci pour mon konalelo on nzamba pesi biso pe malabo moi vraiment. En tout cas, photo pesa nzambe wana merci wa pesi biso pe malabo moi. La famille car ande to mesana ko ya ko pesa bino information lo mo to koloba, to yebi ke tozana matanga. Vraiment ba comédien na biso baza en deuil et puis biso pe tozali ba communicateur o to lobela rapida ba comédien. En tout cas tozana matanga o ezali ya papa na biso Richard o atiki biso balobi tozana toujours pour ko lobela makambo ezolika na matanga bande kolanga. Alors la famille, qu'est-ce qui se passe? Biso to yebi nde makambo ezolika. To yebi déjà papa Richard lobi akotaki na morgue. Après ko kota papa Richard na morgue, makambo eleka ki y a des gens au bakendaki na ngambu ya babaku au moko ceux qui na soit disant MK akendaki. En tout cas la famille makambo ezebele ya koloba MK soit disant MK ba betier ba minanceye ba boy a filmer la famille. Donc makambo ezo continuer ko yinda c'est ko yinda ba propos ezo continuer toujours ko bima c'est ko même mission ezo salama sans plus tarder la famille on tire bino to na maloba oyo. Tout le monde maloba oyo, tout le monde ba audio, tout le monde message oyo. Après message on nenga ce qu'on a le canal tali sabino. Qu'est-ce qui se passe makamboni oyo les cas à propos il y a liwa ya papa na biso Richard. Au moniteur tozo ba makambute, il faut te ba ko comprendre avant ya ko ya ko loba, avant ya ko ya ko faire l'émission. Ba tu ba kanjati ba zaka na plateau avant ni na plateau zo répondre. Ah quand le quoi fin du mode il y a la fin. Yenda eba ko répondre. Et là on a mon passe parce que bande ko na biso ba kenda ko répondre sans pourtant ba vérifier information. Ayeka quand ba question ba zo poser, azo répondre, azo eba na été ezaki ndenge nini o ka ba lobi n'est pas journaliste ya a zeta tant ko vérifier la famille. En tout cas ça fait très mal mais oh excusez-moi Mikolo vraiment grippe zo déranger là. To ko tie la bino bo meka ko landa so bolandi. Maloba oyo ezobi mapande ko la biso moko ya comédien boyoka vraiment na bokebi nyonso. Après avoir koyoka ngala bino skoto meka ko sala kuna sala analyste mais na ende ko expliquer ye soka yebi likambu te fois aluka ka zona ba information avant ya ko répondre. Mais tellement que le cost comment nango mingi ba ka ko sala ba émission pour ba 10 francs ba 100 francs en tout cas c'est dommage. Mais nous, attends que les communicateurs à Belleville, tous en pour éclaircir la population, bateau bazo kotala, bateau ba moni matanga et bana bezo ba yo kaka makamnenge zo biba tellement que bango ba bimisi mundoki ba bimisi makambo na place ke ba lela moweyi na place ke ba za la conscientiser ba ndeni ya kosala pona ko lela moweyi mais bango ba na makambo mususu. Alors la famille biso tozakana toujours pona ko pesa bino d'éclaircissement parce que tolobana bino biso na kata famille bote to finga kate nous sommes là pour ko sale la belle vie ba promotion et puis pour ko loba makambo ezali ce qui est vrai. Tozala kana te pour ko loba makambo to yebi mutuna makolote non. On va vous expliquer. Ceux qui boyebi likambute faut ko tuna, faut bo ko vous information la source. Car ande tozoloba, ceux qui déjà boyini mutu bolinga mutu wana en tout cas ata zo sala malamu. Nio c'est pas la bino ezaka mabi. Alors la famille sans plus tarder na tire bino to landana nous. Moko ya ba comédien na biso o ba bengi na komba ya Gabi toyo kaina na émission ça pour les gens vraiment c'est une émission azo sala partout à kenda de gauche de droite pas coach mbongo mbongo ko sunga donc to landena nous et puis ngana ko zongisi na moko na ba message ne moko wa lobby. En tout cas la famille tout metana ko landa et puis on se retrouve après ngana bino bozela to channel là ça venait asina contraté asina contraté mutu ya azalaka te contrat eza te ozomona tozomona papa Serge basala kuna basala na bila bon omone pas Jérémy bazosala omone pas Kevin azosala bazosala partout mutu aza te mutu aforma mutu aza te. Pourquoi bando benga so papa Richard te ti mimi na liwa ya Gabi nga nayebi nanga te nayebi nanga te afanda ki wana baba azoluka bambonga ya klasa bana azoluka mutu ebeti ti ale eyaka malembe makanisi wana elenge ezofanda etete katinaire millionnaire azalaki te mais sikoyo tala bamillionnaire nde bazobima
bijou la reine olobaki likambo ya bien obangi te olobi pena ala NTPC olobi penda ntango aza kosouffrir mozalaki wapi ntango akufi boye kobimisa bamillion. Ok, la famille, en tout cas, la katina, on est penté, ils ont vraiment les photos total, ça qui est moko. Ya Gabi, tant yo zolo bake, tant abandé pour souffrir. Yo zala ki omona ki place ba pesa ki communiquer, ya Richard Mukoko azo souffrir. Yo mona ki an. Ki aza malade, yo moko le mission le bien ko o tikali pe ko yo kate sangwa malade. Ba millionnaire ba bimi. Est-ce que oyebi ke Richard Mukoko aza ki suna Kinshasa? Est-ce que oyebi? Si ko fallait Belvia sa ndeni ndenga zaki na ba Congo bongo fala bando ko benge chaque jour ya tournage akitaka utaka ba Congo aya ko tourner. Pour votre information, papa Richard Mukoko azaki susu na Congo te. Pourquoi azaki susu na Congo te? C'est pas parce qu'azaki susu na Congo te po ndenge bo loba bande ko tshela ba film te. Yango na Richard Mukoko akende ki ba Congo ake ko vanda kuna pona souci non. Richard Mukoko alinga ki mwasi moko na ya mwasi moko akome ko vivre na ye. Alors mwasi wana bakende ki na bona ba Congo atikali ko tika mwasi na ye ba bweli na mwasi na mwasi Richard Mukoko akimie pona mbongo te. C'était Richard nde aboya ki yende ba mibali bazalaka. Alingi na mwasi na mususu ba keko vanda na bango na ba Congo na mwasi wana kende ki pasa ki chaîne na ba Congo asali chaîne na ye chaîne ne ko évoluer kuna pe na ba Congo azaki na ba Congo. Alors mwasi wana a faire souffrir ye na ba Congo place bazalaki. Ozo comprendre mwasi wana balobi aza munene so otale munene papa na biso Richard alandaki po bino boli ba vérité foto mekana ko tal c'est notre ba vérité bo comprendre ba makambo tant bozo ko ba makambo sur les réseaux sociaux bo yebeta mutuna makoloté mais bozala ka pona ko yokolo bo yebeta histoire ndenge te bebi mutuna makoloté. Ozo comprendre place que kuna même famille na ye baza au courant que papa Richard parce que o les explications zo utape pas ndeko moko ya Richard ndeko le mutazo loba yango sokola na ka ba émission te ça le faut la na ba émission voya ko répondre na ba émission ba pesa ko ba lukila ko ba $50 ya Gabi. Ozo comprendre ndeko le moko propre o ya seli émission azo loba akenda ki ba Kongo zaki na ba Kongo siko na place wala mutake ko landa ba sentiment na ye alingi na moi so azali na ndako ta kene pa mwasi musunde mibali bazalaka ya Belvini na kati wana Belvi fala sandeni Belvi fala zongi c'est na Kinshasa alobaki yakaka ko ya kokota na ba film. Pourquoi vous avez des formations te boni koloba makambo boyebeli mutuna makolote? Vous êtes là pour na koloba likambo boyebite boyebi mutuna makolote ba ko na film ndenge nyo aussi no ya zaki sur place te. Et puis pour votre information, film auto tu aussi sa porte Richard Mukoko azalaki na kati. Pourquoi azalaki na kati? Même temps basali casting papa Richard azalaki na kati te. Azalaki na kata casting wana te. Mais comme Belvi ayebi frère na ye Richard Mukoko ayaki akiti Kinshasa Belvi pe ayebaki te ke Richard Mukoko auti ko kita Kinshasa place kuna azalaki na mwasi wana ba bebali na mwasi wana oya monaki mwasi azalaki po babala na ye. Mwasi amonaki mwasi ne o azomona kazo se sentir à l'aise. Mwasi na faire souffrir pese bazalaki kuna na Congo central. Ado faire souffrir amoni ke simbi lisusu te atikali sune loko te a souffrir kuna mutu pa yeba kite parce qu'il y a kende ki na ba sentiment na ye. Et celle que Richard azongi Kinshasa. Ndenga zonga ki Kinshasa wana azongi vraiment avec galère tout. Mutu pa yeba kite même ba comédien ba yeba ki pete ke Richard azongi Kinshasa. Aye koluka petite sœur na Belvi Kandila patrona. Pour yebi ke pas Belvi a osa quelque chose. Aye na pas Belvi aye kokuta bango en plein tournage ya film o mona ki wana o yucho leka. En plein tournage. Bella amoni grand frère na sepeli. Mais comment on a mon qui grand frère on senti que moto yo aza na ba problème. Vous comprendre aza bien mais tellement avec na tournage aye koluka en tout cas petite sœur na piaka. Belvi tellement avec na tournage Belvi a vu mbongo apesi papa Richard Mukoko. Apesi malobi grand frère on a pêché mais loko yi en tout cas na côté côté foko takaka nani azala ki kutu na place te ya bien motema mabe on bobenga ka Belvi andeni motema mabe Belvi bobenga ka ya ndenge nini
parce que papa Richard azaki ata na casting te so botali bien na kata ya vidéo na ya film na ya pote donc eza rôle mo bapesi ka bakotisi kokotisa réalité azalaki na place te bacomédien oyo nyonso bajouaka na bela production bajouaki bayebi histoire oyo nazobetela bino ozo comprendre bezi atie na film de façon que azwa lisusu mbongo ya film en tant que grand frère parce que na moment mondenge amonaki grand frère na ye donc apesi mbongo oyo ayebaki aye kozwi mais apesi su mbongo mpo azwa su casting nde bapesaka bato nyonso na film ozo comprendre soki asalaki c'est par amour asalaki par amour et après ntango esali bongo fallait ke bakutana lisusu bezi aza nzambe te mpo ayebaki papa Richard okufa et puis ye moko ti akendaki bisika akendaki kuna na bakongo toyebi te nini oyo ese passé kuna toyebi te basusi oyo azwaki wana eza basusi par rapport bisika uti par rapport bisika uti epa mwasi nde sante bande kodérange tension ekome kodérange ye alors esali ke atikali mpe kozala maladi te mpo tension biso toyebi tension ndenge eyaka eza susi ya bafilme te oyo ndenge yo oyaka bi ozoloba ke bande kotia suta avandaka la bino bolunga kotuna te eza na bato ebele ya théâtre babunga mpe balimwa mutu mosu omona limwa na théâtre baomona lisusu te peut-être mpe mutu azobela santé ezodérange ye eza na bato mosusu mpe basungaka eza peut-être so basungi bino baya na réseau sociaux baya kolobaka ete osungaki etanga azalaki maladi non non mpe c'est bien exemple ya Daliki Kambala Daliki Kambala abela azwa basoin approprié akota hôpital tout traitement mais suka dadi asalaki nini nzambe abengaki molimo na ye pour vous dire que liwa normal ezali et puis ce qui est grave papa Richard Mukoko ntango aye na baséjour aumeli te parce que film asika yango yoti okota tosisi ozomona aumeli te okazalaki na basusi ne place na mwasi oyo ye alingaki oyo azalaki kuna na makambo asali ye ino basusi ya tete siko nani yango alingaki ayeba parce que afongolaki na mutu motema te azwaki mpe ntan ya kosolola na mutu moko te quelconque amisololi te esali ke crise attention ebeti ye na butu parce que so bato bazalaki wana benga bameme na hôpital alingaki se rétabli mais mutu azalaki te c'est ça le mal c'est ça le problème ememi papa Richard parce que crise attention na butu yo moko c'est comme si mutu moko autaki kosokola parce que babi eta bamemelaki ye ezalaki bien te autaki kosokola alingala te biembo ondire crise esalaki ye mpo azalaki ka bongo alors yesali ke bamema papa Richard bazwa ye basala bake na hôpital docteur ameki eyaki na trota parce que ezalaki na mutu alali na crise babuki porte kobuka est-ce que wana mpe ezaki bato batiaki attention te parce que ntango mutu autaki azalaki na quelque part bino boyebaki yango te awuti aye boyebaka koloba bozalaka mpona koloba koya koloba na réseaux sociaux kobimisaka bato mabe me boyebi le contenu te boyebi te qu'est-ce qui se passe boyebi te azalaki wapi boyebi na bino te mais mpona yo osala noka émission bapesa mbongo ozwa mbongo tia na poche na bacommunicateur yango osantiki bacommunicateur moko boye bazosala mosalaka mpo balia mbongo na bango bakota mo c'est malheureux c'est vraiment malheureux ya gabi bapropos eza tellement mabe mais bino nyonso oyo booloba wana mpona belle vie justice ya nzambe esalama la famille justice esalama nga nayeka koloba na bato bacomprenaka bato motu esalaka oyo bazoyeba makambo bacomprendre qui était le message bayebake ce n'était pas ce que oyo bato bazolobaki bakipaki ete non sikoyo so bakipaki ete yo pape yo mpe ya gabi yo mpoza comédien non yo mpe okoki kopeti yo mpe fali okipe ye siko bino bato liboso boolobaki matanga eza ya bango te siko ntongo boolobaki fale bakipe mpo ajoua kuna mais na matanga boolobaki matanga eza ya bango te eza ya bato nyonso donc seke bino mpe fale bocontribue mpe na maladi na ye na matanga nde komi ya bato nyonso na kocontribue nde fale ke belivi nda contribue fale nda sunga boya mitema mabe franchement boya mitema mabe e moto booloba makambo réfléchisaka dans la contexte tombe alors que matanga la famille bota boboy yango bobi la famille bota te matanga eza batu nyonso Richard aki pour tout le monde oui c'est vrai aki pour tout le monde mais ce qu'on peut contribuer pour la malade et c'est quand fallait Belleville dans ça bien peut faire contribuer parce que bien peut avoir comédien bien peut faire ça les fois benga kai boye ba que pourquoi mon na kate bo ça que fort ni
effort ni bino bosaki bomona ke super belle vite loka boza bata basongi bata kete bato boluka ba polémique point ni tele bino ba communicateur point ni te bosaka effort boluka ta Richard Mukoko botuna ye boyeba ke baiza longola eto ndenge ni pour mona na kate bo information na source point ni bosala kango te lelo tanga akufi nde boye kobima bobimisa manzaka bobimisa mutu ke bande kokipe te bino ba communicateur bokoki osapela effort wana te kiso bomona mutu moko te nde boluka ba polémique na boki koluka pe mutu na boyeba si réellement ba longola ye te loko moko be asala bino interview bosala ngo te mettons mutu akufi boyebi ata source na mutu te boyebi te pasi ni azalaka eloko moko te directement boyena ba propos bozo tenir. En tout cas c'est pas gentil la famille botika papa Richard bakunde na kimia. Et puis les kamba MK azoya pas filmer belle vie. Ye aye matanga, filmer bateau yo kuchiwana. Ye azoya pas filmer belle vie, c'est pour cela que boya qui a filmé belle vie. C'était juste ça. L'explication est claire. Alors filmer belle vie pourquoi? Yo na chaîne on finga belle vie. Yo na chaîne on yambaka ba finga belle vie. Si ko yo na matanga on nga ko belle vie dans sens temps. Fallait que filmer bateau so bando ko sino bande ko lela. Aki ko filmer bango, oh ya pas belle vie pourquoi? Pas que qu'on a ça matalana donc la boya ate za ki yo ya gabi yo kutu ba filma yo o boy e ba lekise nini o boy ba me muta a salisio o bongi ba vidéo no circuler ba vidéo no circuler o silicate o ya sur les réseaux sociaux ko lobati ce qu'on peut ba via boy na njoto ne ba filmer ma beni ya sali a boy ki ba filmer ba vinda boy ki ba filmer ye c'est pas que belza lo ba ki ke ba boy ma ba matanga ba boy ya ba filmer ye ba boy nda filmer belle vie ali ya c'est un problème andi ko loba c'était ça ozomona kaza provocatrice a ki oluka nini projet na ezaki nini na ko filmer belle vie projet ya MK ezalaki nini tanga ndo linga zwa belle vie et loko nini ezalaki mission na ezalaki nini et mo pe faut comprendre un peu makambuti yo lobela ngo finga anga oloba mabe na ngai ozoya ko filmer nga na permettre o filmer nga non linga te parce que monde eza makambe belé ne tala peut être ça comme ma pe vidéo belle vie wa plutôt éviter alors il faut être prudent. Si comme tu vas filmer belle vie où elle est mal il fallait que filmer ma tanga côté na famille ya Richard Mukoko a filmer ba moi si na yeba na bazaki wana soka kine ko filmer mutengo kanga zaki te c'est juste que ayaki directement a filmer belle vie batu bo landa biso boyo ka intervention parce que babi bato bata lokuta ba yaka mbangu ba yaka mbangu pelo sati ba yaka mbangu mais ba vérité et yaka no malembe tout biso tu apprendre à expliquer bino bo faire tu as faire comprendre bino bo comprendre bato ni tozana na bansi sur internet ba communicateur ba si la bo senti niveau bazana ngone ba fan ndenge moko niveau ya keto ya gabi communication na ye kuna mutako simba te mutelinga pas simba azate MK mutenga simba azate mais problème ne ya ki vers belle vie alors ça n'est pas belle vie ya gabi yo na matanga na soko kina matanga Mukoko ya Richard Mukoko omoni prince Lomba to omoni tonton Yams mutu mo aye pa vers yo a check caméra na ya ko filmer ya gabi yo ko sepela yo ko linga yango moto sala makambo ko to lo ba makambo yo to mona to ba réaliste c'est parce que tu n'es pas informé. Tu n'as pas voulu être informé. Ozana ko répondre ka bêtement au lieu ko répondre pour ni au lambo moko boye. Pour toi c'est fini. Tu n'as pas besoin être informé avant de répondre. Ou bien ça ka haine ka bozala nango to peke mutu tema si boyina na bino yo fo bolo baka n'importe quoi. C'est vraiment malheureux la famille. C'est vraiment malheureux. Mais nga ne ko éclaircir bato bazakam o mutu esala ko ba comprendre makambu to longola idée wana ya koloba ke belvia pexi bato na matanga ba ya matanga Richard Mukoko ba matanga eza famille boton non. Et le quand to yande ko longola yango ko laver mutu abatu ke belvia pexi mutu te juste que MK ki ko filmer de belle vie alors belle vie a boy. Et puis na pesi bino version à papa Richard Mukoko boyeba et le koni ne memie ba sundo la kaita tika pe ko longola kata belle vie vite prévané na film na pesa suka zali. Tant bolo ba makambo ba nanu parce que mutu ba benga na ye. Mais na film asuka ye wana jouer. Football ko boyeba jouer qui na film ndenge nini et là on essaie ka jouer quand na film oh maman football ko vous allez informer avant boya ko sala ba émission. C'est parce que ça qui te belle vite en amone que c'est on ba moka côté ici de côté na scène pour de kona zwa mbongo tala niveau ya motema mala muta bon yo bino bolu ko boba kene kulus non ça ne passe pas
ça ne passe pas. Biso to ba ko expliquer ka bato ba comprendre ka. Bato maye il faut pas comprendre ka qui est Belle-Vie. Cette dame, vous l'insultez pour rien. Vous l'insultez pour rien. Bon, celui qui a des problèmes pour rien. Belle-Vie n'est rien. Alors, il a Richard avec douleur. Et puis, Gabriel, ben pas vie à thé. Bah, y a pas vie à bon, ben pas vie à thé. Non, Richard, mon coco, osa informé te. Kende kolanda même émission, bah, ça, la Belle-Vie et pas Vincent Tilly, Zimbatuna Bino. Kende kolanda. Pour vous dire que tant que vous avez makambo yo la télévision, o yebi ata mutu no makote. Faut même Batuna Bino moko ba yebi, mettez-moi ba yebi. Moi, pe ba lobi ati ba kanka munoko ponini, baza pour ça ba sali Belle-Vie. C'est vraiment malheureux. Et ça passe paiement. Voilà famille. Na tiki bino bolande na no bolande sumoki. Ngai na tiki bino. Non. Tant mutu azo sa musala bo benga payer. OK. Bo benga payer ma ba kila ngala mona ali mapuya na mo ne susu na circulation nazo mona ali te. Ngabiti ali paza ki sénateur na nani scénariste na biso pas major. Azali pe mo bo mo pe ba so afime be major atyenga ta benga na kuzozapi. Tonto tono filme boy. Omona zubi na zuna kangi bila mala tete la kei. Major omona la Sony faut Sony pesa la kati. Sony pe feza la ka. OK. Mutaza ko souffrir mutavani mikona ndako. Mabenga kete loko ta limwa. Ala kufi ale. Batu baye. OK, est-ce que c'est quoi ça comme histoire? Mais votre balila il prend ma cassette moi la vidéo kuna lo. Ya tanga la limwa kia mona na te bazaki wapi. Mais ton père azaki na. Pare soki moi si pas kima bongo ezate. Moi ça kima soki bongo ezate. Je ba blomo bongo. Oh. Na ke okapa na bino batu bokenda ikuna ti. Mozalaki wapi? Mais azaki na soirée tu vois ça qui fait qu'on n'a pas Belle-Vie on connaît. Ndenga pe na zoyoka. Ozomona ndenga pe na zoyoka. Ceci razaki dana mama kanisi na yeba makam na bele. Ozomona mutu. Papa nani sasa eza pasi talaka osimba mbongo sikoza mwa pia kandenge sala mbongo siko evanda opanda ba mwa na matanga ba betier ba boya finu ba betier makofi ba soni pena ko ba oil stone ko sona to kobeta ko sona pena ba basimbi ko to wala ko pena ba vidéo otala on a pena que discussion ko sona ba boy MK filmer ba bi matanga za famille bota mandeni matanga famille bota te eza matanga bactère na surtout parce que eza matanga ndi peut-être to ko ba via ozoyoka po via mta formé penda Richard kuna ke famille bota kendeka koleka ne banoso baleka bango banoso baleka bali bango basaya ndroit ya matanga eza ya bango matanga eza bango te bo MK pa penda ko sani kuna ko filmer bo ko filmer yo moko ko tinda cameraman te bato mosusu bazalaki bateye bacameraman baye bafilme kaka na batelefone ngamonaki ifipane cameraman na ye koya wana aye na baimage akende po wani ntango yo yebike ndenge okende kuna lokwa yazalaki kotourne na famille bota nde ozokende kuna ebike okutana na bango bozala ata 4-5 bokei akeye mo po wani yebo baza azeluka makambo. Oui, azaluka makambo. Mais il y a bien bande de famille boto ça bon une pas après matin parce que comme matin comme on pendant la bilongi quand même mais poto yebini ma. Là ko to pona bilongi te ba moneli nde MK. Eza pona bilongi neti ngasi na kende na ngolo balanga. Oh. Ntanga simba to kufa naye. Ah bon? Oui. Hello. Oui, ngake sala. Eh. Oh, mais yo bata Belle-Vie balinga. Oui, ngake na iso ke mutanga simba ngato kufa naye. Usati ngana kufi ya tikana na mokili. Ba moneli nde MK.